Merci maman journaliste, ngai kombo na ngai maman Pauline Nganjolo, nazali maman Longi na kati ya paroisse de Londres na kati ya Grande-Bretagne et puis nazali maman présidente na kati ya paroisse de Londres. Voilà maman, merci mingi maman présidente de biso na kati na paroisse de Londres. Merci maman et yokani vraiment et c'est mon makasi tebi misa maman azali kosana na yemo ya papa sime ki bona kati ya ngomba la biso vraiment et c'est mon makasi batata na ba maman. Ya solo na sujet tozaki nango ya maman na biso maman Anne. Et on tozaki continuer on mkonda lelo bonne année. Bonne année. Donc voilà. Les années c'est au bana tata moi mon centre bana nzambe la biso en tout cas vraiment nzambe alingi biso mingi tozali bana mapamboli et ça kabiso c'est ko makasi ya kosala mosala tata nzambe ya kolobela makambo nzambe et pe ça biso makasi pour li banzambe ya onde ça kabiso et seconde tozali ko vivre et pe ça biso makasi ya ko vivre donc voilà la fois passée tolobela ki dikametali maman Anna le londe tozali ko kanga yango tozali ko continuer sujet la biso ya maman Anna zalaki nani. Donc, tokozora mokanda ya 1 Samuel 1 2 à 3 sur le temps yango tokomona maman Anna le lengeni nazali ko le pa nzambe na biso ki azalaki bana le lengeni nzambe aye ko sala ya minene kati na ye pamba te batatala ba mama tokomona ka ete tango ya biso to batalo mekeni solution mabondeli elongi saka biso mingi mwasi abondela kaza mwasi moko oyo alongaka bitumba nzambe akotaka makambo na ye. Alors sans plus tarder maman Anna ya on ezali ko ba maman Pauline vraiment maman Anna azali mwasi moko ndenge mosusu maman Anna azali mwasi moko oyo asipportaki ba rigir ya mwasi ya mibale mobali na ye mwasi mibale mobali na ye maman Penina o babengi encore maman Penina anyokolaki maman Anna na kochola na kofinga pwani kozanga mabota kasi bato babosa na ete mopesi na bana ezali nzambe na biso maman Anna vraiment ayayaya eloko kitoko esanga esengo makasi mobali na ye atikaki ete toujours azalaki na ye ya solo maman Pauline likambo ya maman Anna nakoloba nini mama na ngai pamba te eza na bamama ebele oyo baza na bizali wana lokola maman Penina oyo azali kosala epai ya mama wana mwasi oyo azalaki mwasi liboso maman Anna kasi bizali ya maman Penina ezali kitoko te liboso ya maman Anna okoloba nini mama? Merci maman journaliste pour la parole. Merci mingi. Ya solo na koloba na tina ya likambo oyo tuninga ya mama Anna. Biso ba mama na kati na génération tozali. Il faut tozala na patience mama Anna zalaki na yango. Ya solo mama Anna atuka makina nyonso. Ezala na famille, ezala na mokili, ezala na kati na partout esika azalaki kokende ya solo amonaki pasi mingi. Mama Anna azalaki moto ya musale ya nzambe, azalaki kosambela mingi. Kasi ya solo pona nini tata nzambe atikaki na tamula yi ndenge tokolobaka ba mama na ngai tata nzambe akotalelaka kimondimi na biso. Tokoleka kana ba preuve oyo ezali kosengela ete ezali nzela oyo tata nzambe atie wana po ete atala kondima na yo biso ba mama ya génération oyo ato ozali na kati na libala eko ozali kotuka mama bote ye nanu te mama kanga motema sambela continue kosambela ndenge mama Anna azalaki ata kotuka me ezali yebake oyo ezali batatation po ete okoka kolongwa na nzela. Voilà batata na ba maman Anna. Maman Anna asali ve na tata nzambe. Asali ve na tata nzambe. No abondelaki mingi. Abondi bambula ebele. Bato mimi tomona kaya ya solo. Nazo bondela mingi nzambe azoyanola ngai te. Maman Anna be abondelaki mingi. Kasi eloko moko oyo tata nzambe eningisaki bokonzi na ye. Ve o maman Anna asalaki epai ya tata nzambe. Tata nzambe ayoki nano maloba ya nganga nzambe oyo azali na kati na etonga wana sion maloba nganga nzambe ntango ayoki ya mama Anna leli alobi nzambe asali ve na tata nzambe nzambe na ngai epesa ngai mwana mobali soki opesi ngai mwana mobali nakopesa ye likabo akosalela yo akovanda na ndako na yo akosalela yo libela ya solo batata motala ve wana asalaki tata nzambe ntango ayoki boye mwana oyo ayebi ngai malamu atali mama oyo azali mwasi ya lokumu mwasi ya mayele yoka ve asali pa tata nzambe soko pesinga mwana mobali nakokomisa ye nakopesa ye likabo na ndako na yo akosalela yo nzambe na ngai
maman Anne azaki sage. La femme sage bâtit sa maison. Nzamba yanolaki ye apesaki ye Samuel. Bandeko nanga ba maman lokumu. Donc natango tozali koloba boye vraiment toyebi misala miye Samuel asalaki papa na biso Samuel asalaki makambo ebele ye mpe kaka akende na ndaka David. Misala eza ebele oyo Samuel asalaki me na nsima Nzambe akopesa mwana epa mama Ana. Na nsima na yango mama Ana atiyeka bongo te ntango ake kopesa Samuel na etonga tata Nzambe. Nzambe afungolaki mabota na ye akomaki mama abana ebele. Après Samuel aye kobota bana 5 batata na bamama. Nzambe afungolaki mabota mama Ana. Mama bisika yo ozali pesa confiance epa tata Nzambe veni ni okosala pa Nzambe na yo mpona asala yo bolamu. Des fois ezaka ntango ozobondela soki omoni likambo ezosimba te change nano position ya kobondela change nano epuis laka tata Nzambe olaka tata Nzambe mpe kokosa te keno opesi laka moko kaka boye na motema mobimba parce que mama Ana azalaki wana afond ya motema na ye. Tala nano maloba to change nano façon ya kobondela ko changer te keta mosusu na bonda ndenge nini nasala ndenge nini ona telema pesa Nzambe veni ni osali tata Nzambe. Nzambe nanga ane pasa na lukaki mwana nazwaki te kasi ane oyo Nzambe nanga soko pesa nga mwana wana akokoma motei. Soko pesa nga mwana wana akokoma moyembi choriste. Soko pesa nga mwana wana akokoma musicien. Soko pesa nga mwana wana Nzambe nangai nakosalela ye nakopesa don na kati na église nakotonga ema na yo. Nzambe soko pesa nga mwana misala nkambe eza ebele. Te nakoza nyonso oyo nazala ngo nakosala donc pesa Nzambe ve tona Nzambe batata na mama mekedi solution yango baba tokomataka ngomba ntango nyonso mekedi solution veni osala tata Nzambe mpo Nzambe asala bolamu. Bato boni bazwa ebele bazongisa Nzambe nini bapesa Nzambe nini. Donc eza makambo vie yango eza ndenge wana bato mosusu bazwa na facilité te toza lolenge na lolenge accepte ndenge ozali kasi tia Nzambe liboso Nzambe akosala bolamu. Nzambe akosala bolamu ekoloba te keno Nzambe alingi yo te alingi yo Nzambe ya bato nyonso kasi yo veni ni okosala Nzambe po asala loka mama Ana abondelaki bambula ebele alelaki mingi bazobengaki alango masanga mais ntango apesi promesse pa Nzambe asali bave na ye Nzambe atelemaki agir apesi Samuel. Après wana esilaki nango akomaki mama abana ebele kopesa biso témoignage ya mama Ana ndenge azali kosala ve na ye na Nzambe na ye biso pe ava okende pa ya Nzambe tozalaka mpe na banganga Nzambe. Eske tozali kotosa banganga Nzambe wana pamba te yo mama ozali nanu banganga Nzambe ozali komona bango bato tina te kasi ato kokita epa ya Nzambe ya likolo bongo batindami na ye. Eske ozali kotosa bango? Eske ozali koyeba ya solo mingi mama journaliste pasi mingi tokomona kayete tozali kondima ba oyo Nzambe atindi kati na biso te bo balobaka bokonzi nyonso eutaka na Nzambe ezala ya mabe ezala ya malamu to accepter lolenge wana Nzambe moto alingi yango. Ozali na mama pasteur papa pasteur ozali na mama selo papa selo mama longi mais yo ozali mondimi lolenge nini ozali kotraite bambuta ya libanganga ya Nzambe lolenge nini oyo ozali kosala misala ve na yo po ete ya solo okoka kolonga lokola mama Ana. Eske ozali kobanda nanu na se kobanda na se eza nini kobanda kotosa nanu banganga ya Nzambe ava okende kokoma na yeme tata mokonzi ya bule mpona kotonga Yerusalemi. Tika yete to reconnaître ya solo ezali tina pamba te koyeba banganga Nzambe kopesa maboko na banganga Nzambe kosala ve na nganga Nzambe kosala ve na Nzambe na yo ezali efongola kama pamboli ya libota na yo. Voilà. Merci mingi maman présidente na biso merci beaucoup ndenge
kiampa